Comment on a? L'eau quoi, Keren. L'eau quoi? Keren. Au Vandio. Kigoma, commune à Kini. Au Bala? Non. Vous en avez bana? Oui. Bana combien? Oui, ça tout. Vous en mère de 3 enfants? Oui. Ciao. Alors, on a eu photo solo, on a comprendre pourquoi vous avez le problème dans les animaux. Le problème c'est que bayibi na bana. Oyoki elenge ya Congo. Tapelema, 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 tapelema. Comment on a? L'eau quoi, Keren. L'eau quoi? Keren. Au Vandio. Kigoma, commune à Kini. Au Bala? Non. Vous en avez bana? Oui. Bana combien? Oui, ça tout. Vous en mère de 3 enfants? Oui. Ciao. Alors, on a eu photo solo, on a comprendre pourquoi vous avez le problème dans les animaux. Le problème c'est que bayibi na bana. Bayibi bana. Oui. Oui, lobaka. Na couveza mama emo. Nga nazaki na hôpital sous anesthésie. Na bote na césarienne na hôpital à Camp Lufungula. Après, tant babimisi bana, de batinde bango na couveuse vu que bazali makasi te. Batinde bango na couveuse à mama emo. Obotaki na Camp Lufungula? Oui. Obotaki journée? Le 24 janvier. Le 24 janvier, à Mboulo? Oui. Oboti 3 bana na Camp Lufungula? 2 jours. Ozaki na bana mibale obotaki? Naza na mwana moko mobali, osondi na uti obota bazali 2 jumelles. Ok, ah, basi. Oui. Oboti bango na Camp Lufungula? Oui. Le 24 janvier 2026. Oboti bango, et puis après, bazali ba prématuré? Non, bazaki na makasi te, mikuwa ezali makasi te, yango batinde bango na couveuse à mama emo. Basali transfert? Oui. Ok, mama emo. Ka bana nde mutu bameme bango na mama emo. Ah, yo batiki yo wana? Nga batiki nga na kobala. Belle-mère na. Kombo na nani? Mama Chombe. Mama Chombe? Oui. Yende mutu ake na bana. Maman no aza vivante? Oui, maza ate aza na Angola. Tango obotaki membre ni ya famille na yo ozalaki na ye? Bayaki koya après, baaccompagner nga famille mobali na. Ah, famille mobali. Novembre pas na bango? Oui. Ah, ok, na famille mobali tango ozalaki na zemi? Oui. Ce qui veut jour akobota famille mobali ba accompagner yo? Oui. Tango yo oboti nde ba décider ba minganga bato zoki décision? Oui. Balobi ke bana babotami malamu te. Il faut pas pesa makasi te bakende. Oui, bakende na bango nga na tikala po balandela. Oyebi kombo ya munganga oyo transféré bingo? Nayebi de vue kombo na mosala. Ah, elongi na oyebi? Oui. Ok. Et puis après, bana bake mama yo tikali kuna. Bake na belle-mère? Oui, baki na belle-mère. Babi balandela nga na pota pendant 10 jours. Après bon. Césarienne. Après non bima vu que pote compliqué nga ebando binisa mai. Na sala elo kwa 15 jours. Pour balandela nga pota. 15 jours na Camp Lufungula? Oui. Après, 15e jour, belle-sœur n'a pas eu aux oies pour Tobima, hôpital. Na tuni so na okende mama e mo bien na ozwanda. Wana belle-mère? Belle-sœur na mama ko bimisa. Belle-mère ayaki soute? Te. Ya tikala kana bakoko kuna na mama e? Après belle-sœur na yo bimisa. Nde na tuni tozo kende mama e moto na ozonga côté ozonga vu que pote compliqué bimisa mai. Baloba ki ozonga ye moko bandolandela bana. Wana belle-sœur? Belle-mère na ngai. Ah ok. Si vous belle-sœur na iko ibisa yo. Ozonga. Baba on ba futi pe mbongo to bimi. Ya ba Camp Lufungula? To yo bimi hôpital. Bazonga pe na ndako. Après 3 semaines, belle-mère na ngai oya ayo zwa mbongo. O balobi bana bakondia bien bakoki obima na bango. Bapesi pe mbongo. Ona belle-sœur? Belle-mère na ngai. Belle-mère. Or que kuna na bango.
belle-sœur na ngai apesaki mbongo mobali na ngai atikaki. Ok. Balnoza soda? Te asoda te. Ok. Après, bapesi pe mbongo. Or que ye kuna akutana explication ya pesa akutana kina jeune tantine mabwe kuna na couveuse. Ma belle-mère. A présenter que yende mama ba mapasa. Ya kosanga ya fanda kuna nzoka kindane koteka na rond-point Willery. Belle-mère. Oui. Atekaka déjà? Atekaka. Ti lelo continue koteka. Atekaka na ye. Oui. Akosanga isikoyo que yende mutafanda na hôpital kuna. Or que a présenter tantine mo bakutana na ekaboe. Azo tantine moko. Monsieur lokola ye mukolo bana. Watikala na charge bana. Ya kindani koteka. So babengi po ba enregistrer bana na kombo na lokwa. So babengi lokwa jeune tantine na ye apesi ba pampers miliki. Et tout. Nde ta fanda kanga pe na ibelo te na tuna bango bana babimi sute bakosi ngo mo kwa sala fièvre yango bon babima ezate. Après na yo se décidé. On a une belle famille. Na yo se décidé na bitena kende kotala bana na ngai na po kende kuna ba compliquer nga kutu baboya na kota mais ba kotisinga quand même na yo na matiti na couveza mama emo na kutani na ba chef ya couveuse na expliquer ba enquêter na yo tala bana nga ba enregistrer wana komba ba loko nde chef a couveuse a ebisinga boye kende kozwa belle mère na yo yende mutaza mieux placé à expliquer yo makambo wana mwana bi a expliquer nga makambo ya kosanga bana baza bien. Or que jour oya ki ozwa mbongo pona sortir bana akomi kuna pesi tantine wana mbongo wana oso médecin directeur aye ofuta bana bakobima alobi vendredi zaka jeudi ndaya kozwa mbongo abaluki ake vendredi pe moi ça na batonga afuti mbongo ali bapesi bana abima na bana kinda na bana ye belle mère na ngai yo kinde kuna na mama emo ba 15h nde ba ebisi mama bana akinda dia na bana ti lelo porté disparu ba ebi jeune fille wana te ayebi ete bakutana ka na hôpital aki ko présenter ya lobo ba mfutaki l'hôpital ayebi nani mama wana te ba yebani te bakutani ka bo te l'hôpital pe ayebi jeune fille wana te l'hôpital azana identité mona mwasi wana te bon on ndinga na yebite mais numéro na ye ezali bapesa na ba numéro ye na belle mère na ngai et puis après baye kosala bango jeu d'attrapement puisque jeune fille ana comprendre ki dia ke eza biso nde muto olukisa ye ayo tinda leki na ye tant bakutela leki ne ba bureau de bakangi bango tant bakangi leki na ye après toye baye na ana kan le funu na nde ba soit disant de balobi ke ba transférer bon na IP crime au IP crime etindi bango etindi na prison mais abimi si vérité te place ya na fanda ka place ba na basa bon tikala ko mona pe ite non yebi ku ila na mona ta bana ngate te na lobi mwana mwasi bakangaki bo tikala ko mona ite te ngana te na mona non te na mona ba bombela nga vérité na yo découvrir vérité ka mikolo mobile no azo réagir ndenge donc relation ici là ok bah bozo mona ke ndeko na bina ni bomi ou bien mwana mwasi na mtabomi non le problème est allé bango waloba que non Maxime Amélie sniper c'est biso de mona ça l'autopsie tout ça que autopsie peut signer que azali azwaki bakuna krana bamiko krana eza et bukani yango kozaki hémorragie interne do babetaki mwana mwasi na suite na ezali mwana mwasi na nusu akimaki bozana photo na oui est-ce que vous portez dossier à niveau de justice nous deux ans à tribunal à Gombe na ndenge na yipsimino eta na komelaki et puis ba 4 heures on esali ki mbula lisusu ya makasi ebeti eta na komelaki mwana mwasi azalaki na maboko na biso nde mobali nanga ndenge na komaki wana lubino bakende na batikanga na ndako
kina mwana mwasi wana na cousin oyo abengaki donc ya na bango ya liboso bisika tango avant babala biso bavandaki tango babali biso nde balongwe tovandi esika moko nde cousin azoloba wana nde aye na mwana mwasi atiki ye wana balobi etant nakomelaki ya bande osibota atala mwana mwasi atala nga alobi comme ça tokóma na ndako batika ngai soki baopesa nkisi nalala bongo azonga azwa mwana mwasi bamema ye na la police lokola bango bazali pembeni ya pompage po ifale abikende na ye na la police ya pompage nde mobali na nga ake na mwana mwasi batiki bango baye basimbinga baye batiki nga na ndako ekonsidere mpe mbula esili mbongo mpe ezalaki na poche nyonso esilaki na morgue nde atie mbongo asali plainte sikoyo nde nga mpe na ye nalali te soki bapesaki nga soki nde nalali nde bango sikoyo baye kozonga lipasa na ye ya mibale aye alobi botika kolela tokende nano tokende otika mwana mwasi na la polise ntango bazoya batikaki ye na cousin na bango wana ayebisi alobi aza mobali monene peut-être ba 40 ans atiki alobi mbo kanga ndako biso tokende otika nanu mama bongo toya tokende otika ye na la polise ntango batiki nga kozonga na bango baya boye mwana mwasi aza te ke akimi na niveau ya police akimi na police na epa yaya na bango bisika atikaki ye na cousin nyonso ya mwana atiki alobi kanga ndako garder fongola po batika nga nanu po moyen asala autre mais ezalaki te oui ntango baye mwana mwasi aza te ye mpe kuzango mpe bakuti ye te nde abengi ye po kombo na ye Guillaume abengi ye Guillaume qu'est-ce que tu as fait nga natiki ona mwana mwasi wana po ogarde ye totika nanu mama na eta akomelaki epui tokende otike na la police mwana mwasi akimi nde nini azo répondre alobi papa leki zala calme nazoya na mwana mwasi donc cousin mutakimisa mwana mwasi azoya na mwana cousin pakima to azali cousin azali nde bavandi bayete alobi non il fallait qu'il y ait un atala na se rétablir ou pas nde azongi lisusu ndako atiki ye alobi mbo yo zala wana soki baye na ye benga biso po tokende otika ye boza na photo ya mwana mwasi wana basali avis de recherche na niveau ya justice mbongo ya recherche topesi banda nanu na la police po bana mibali oyo azoloba wana ke amonaki bango suspect bakangaki moko bakangi ye na la police akomi wana babimisi ye nanu bakangaki wana po parmi bato wana mibale bayebanaki kombo moko Cédric mosusu Gédéon zela ba détail to pesa na niveau ya justice boza la confiance na justice te na ndenge ezosala mabomoni ke makambo ezotambola malamu te oui depuis problème eleki boke na justice ça fait combien de mois banda kaka semaine oyo akufaki le 17 ya avril wana banda wana ti lelo plainte ekei deuxième semaine tomoni suite te ezia bato yango ozoyeba eloko te koro eza wapi non koro tokundaki na autorisation ya parquet ya nini bapesa biso résultat ya autopsie eza wapi na parquet boyebi kombo ya magistrat boyebi ka de vue boye bozani na grande instance boza wapi boza na grande instance na Gombe mais kombo ya magistrat nde boyebi te bon papa nde abande okende na maître oyo abande kolandela souci na bino eza nini souci papa nango moyeke nayebi soki likambo wana ekendaki na la police ntango bakomi deuxième semaine suspect oyo bakangaki wana effort na biso moko tokomaki konuka biso moko nde mwana lipaso ya mibale ake kotrouve moko azwi ka bapolisi oyo balekanaka wana motuka azwi bakangi ye baye batike na pompage asali kuna 2 jours 3e jour balobi no dossier ya mort d'homme bokotre ntango na la police te il faut ekende na parquet balobi comme ça responsable aya poke opesa to transférer na parquet
lokola papa bakendaki makambo ya morgue. En tout cas ndenge nazali na social kamunanga na bimaki na ndako ya matanga na kela police na pompage. Na komi minute muke na moni sispa mibale Gédéon amiyeli moko. Po Gédéon wana bango nde bazo confirmer que amelaki bamonaki ndenge azomela bato mususu ko to bazo loba ke aza même na vidéo. Babi Gédéon aza na vidéo. Gédéon. E bamonaki ndenge azomela. Tango kana kokota nanga na koti. Siko Gédéon aza wapi? Kasi yango nazo loba papa. Gédéon wana miyeli moko. Bakanyete. OPG alobi boy. Tango ayiba lobi Gédéon alobi ah yo Gédéon kombo na yo etangami mingi oza mokangami. Siko tokutaki mama eleki ya Gédéon azalaki wana na mwasi moko toyebi ete toyeko koyeba après que azalaki magistrat na bango ayaki ko intervenir pona bango. Magistrat wana nda asengaki biso alobi mbo lokola bino boza convaincu te que mwana bino amelikisi il faut autopsie et salem. Wana tokomi déjà à la veille pour l'enterrement. Pour tokundaka dimanche le 10 mai. Samedi. Donc vendredi wana ba obligé biso. To sala autopsie pour biso na ba dépense to surtout salaki. To saye biso so mesure te. Mais bango ba exigeango apé singa exemple ye magistrat wana. Alobi pasteur moko akufaka. Moi, c'est le sali à piquer crise, mais tant que baye basali autopsie, va trouver que babeta kaye, donc il y a 5 cas autopsie. Est-ce que le magistrat a émis rapport à l'autopsie à Yokango déjà? Bon, on a su quoi les camboya. Non, le boutique là, on a magistrat en route. Eh, pour libérer Batuna Bango. Donc comment on est de Sundeni? OPG tango mwana mbali wana lobi akoti lere ba kuma kenechi ba makelele alobi botika makelele bomoni teke mwana bino za makelele makasi Gédéon amiyeli yemo wana ndingana bande kolela wana balobi no na bengi sikoyo mobali nanga ngalobi aya ko chikala ngana zonga ndako ya on a lobi boy wana eza ba détail mingi pona osilisa dossier eza na niveau ya grande distance ya Gombe les places bino bofuti bofundi ndekuna bango bamaka bino na Ngaliema bino boboyi Ngaliema nde boye na Gombe depuis boye na Gombe est-ce que si babengisi bango to pesi mbongo ya kibabengisa bango o balubi babengisaki batu ya centre moko tari bango batindaka bango bazwi numéro ya karibu bisika zaleki na centre ye Gédéon ba suspect wana du fait que mwana mwasi akimaki suite. Donc malgré tout ce que vous avez fourni comme effort, moyen, au niveau de la justice, vous y suivez pour le moment. Ah oui. Magistrat Zolo Belo Roté. Magistrat Zolo Belo Roté. Azo c'est Sabino Kaka. Parce que à vue de recherche il y a moi si. Au moins azawana na Facebook azo posté donc azana ye. Azana kana Kinshasa. Tantôt na Brazzaville, tantôt awa donc azana ya l'aise. Numéro na ezo. On appelle azo comme la. Numéro ya fille yango ezoleka. Na WhatsApp. Téléphone na ezo. Ya fille ya nozoni saka fille. Azwaka. Zoni saka téléphone amona na bino bozoka ngo. Téléphone ba kenda nango. Ah OK. C'est que OPJ wana l'air magistrat asengi biso a obligé biso to sala autopsie à l'obimbo pour la sala réquisition il faut bien mi balé pour na tuni moi soit na ngal bimama awa yozo exige biso autopsie nani akozwa charge ya le bilo ko la mwana moi c'est akimi biso famille mi balé na ba suspect na bino bakolo mwana toko se partager charge futaki $1450 pour la nyonso na kancha bino famille bochaki combien tochaki bon tofutaki nyonso na nde nini tango biso ya exige que ba se partager ba ke na ye nani OPJ na famille mi bali ba ke ba ke kan chat ba luki pe médecin aye ba sololi ba yoka 450 siko famille mi bali ba zongi ba ke lukambongo biso toye le quoi to sito chaki programme enterrement mais futi déjà là to futi médecin a sali autopsie. Très bien. Ah, ce qu'il fallait qu'il dimanche, ce que bango, puisque le PC a biso, to zongi. A sali musala nae,
fallait que ce que bango le quoi non ba ya kité OPG ça comprendre comment tu me sates ça comprendre les problèmes placés ça donc balandi ya bosolo maman baza pona mwana na ye ya mobali mwana na ye ya mobali akufi na ba circonstances moko jusque là eza na éclairé. C'est vrai que bazo pesa ba élément ya fille yo azali suspect principal parce que fille wana nazali na relation bango moko baza koloba ke ba précédent ezali parce que na kati ya relation yango Oyoki elenge ya